Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Kokani na yo. First nangana lingai kulata mtakena kurepasa ngwa tsikiti yangu. Na kanda wana na place na yina kurepasa na yina na fer. Sikono ndako na fer izalati. Su miradi atali alibi oh funa repasser robe. Akepa ya Bernice. Alibi Bernice. Est-ce que je peux avoir votre fer? Je vais repasser ma robe. Bernice a yibisi miradi. Omoni na ndako na biso. Consigne pesa na ndako yo. Fer eko kubimati. Soki yo ringi kenda kuzwa fer robe na yo ipana bino. Uya kurepasa ngo awa après que na ulata robe no. Miradi pa to si consigne ndako ba. Aye azui robe akepa ba Bernice a repasser après buru baka yete buru baka yete. Aye mbarmoko ake alati robe na yi. Bandiku elekina ngo dimanche ya lelo Bernice abosani aye pa miradi na koyoko bale na bino na bale enda kuna biso miradi pa yebisi omoni biso na ndako na biso kombo na biso ebimakati soko lingi kombo na ndako na bino kende kozwa ndako na bino ye na ngo kombo la wa après uzonga Mosikoli nangai isungi nangai munene kulusu nyose koki pona ngai lomana suelo mando tatale longa libosa likambo na yo mando tatale longa libosa problem na yo mando tatale longa libosa bituma na yo mando tatale longa libosa defi na yo. De 2022 à 2022, les insignes, il y a double portion, double bénédiction, bonne santé doublée, bénédiction doublée, grâce doublée. Cette année, une grâce de vitesse. Le Dieu que tu es venu adorer est en train d'arranger le chemin de 2022. Azolo ba incident, ba accident, ba maladie, ba bitumba, azoti qui la yo ba victoire parce que 2022 tu vas témoigner. Eyawe na kobelela Ibanga nanga mongele Jipa matuna yo liboso ngate Lokolanga ya mabe Yokamela mongongo nanga abondelanga wana nako belela yo. Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Kokani na yo. Bozali ebele bokota l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote balamio c'est chez Bissou TV. Oui malamu na mission na bino réponse à nos questions. Yande ko na Napesi moyini nanga mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir. Jésus. Yozali nzambe Etindi na kubamela
ezali awa tobana kobanga te. Il est là notre Dieu. Oputa nyongo na ngai mikuma na ngai yango nememene kulusu kamili mikinoso tukatonga na kendo kobimakaka atenga kobungisa ekikila te tombolaka bakongoni komolo bana tatata ngai oyo na papa lelo na ye liboso na yo. Oputa nyongo na ngai osilisa mapasi na ngai tina nini na nyokama osi onyokama ko nakomi na suka makasi esi pesanga loboko na yo salela Munene kulusu nyose koki pona ngai lomana suye longa bandotata longa libosa likambo na yo bandotata longa libosa problème na yo bandotata longa libosa bituma na yo bandotata longa libosa defi na yo bandotata longa libosa koka na yo bandotata longa libosa maladi na yo. Mokano na yo ekokisama mpona ngai longola soni na ngai kausa bapota na ngai bongola likambo na ngai salela nga mbulu na yo bandoseka ngolo esekilisa yo lobakota likambo na ngai longola soni na ngai kausa bapota na ngai mbulo nolela sute natali pembeni na ngai bato mabe makofu ngai nazali ayo likambo na ngai Yahweh,
Yesu. Est-ce que tu peux lever tes mains et déclarer Kotika Mate. Peut-être que nous avons un hôpital, nous avons un ndako yawa. Nous avons un musala, ibala. Teyokoluka Yesu, 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 Yesu. Zemi mokezo compliqué, je ne sais pas, atika yote. Na ministère na yo, na carrière na yo, na ba projet na yo. Janvier, février, mars, décembre. Ozoye bato kosala nini yelanga na Yesu atika yote. Encore kotika mate oh. Il dit par sa parole, je serai avec vous. Je serai avec vous. Lorsque tu traverseras les eaux, je serai avec toi. Je prie que Jésus soit avec toi ce soir. Oh, kotika Mateo. Kotika Mateo. Zamboye, 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 Zamboye. Est-ce que tu peux lui parler? Nous sommes là aussi pour prier. Oublie ton voisin, le banaï. Prie un moment. Le banaï a tika naït, kotika naïté. Prie un moment. Prie un moment. Prie un moment. Et si qu'on veut reconnaître un zame, c'est qu'on a gomi monisa. Et si qu'on veut reconnaître un zame, c'est qu'on a zoomon. C'est si ça croche sur les chars, sur les chevaux. Mais nous avons que Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Crie à Jésus ce soir. Que Jésus se manifeste. Que Jésus descende ce soir dans ta vie, dans ta famille. Kotika Mate. Kotika Mate. Mon lisoni à l'opération. Mon kausi pinjoli à kauso pinjoli. Mon pesi ma bota apesa ma bota. Mon pesi misala apesa misala la pokolelo. Kozala nzela mususu te. Soki bamusu baza banganga yende nganga banganga Yesu. Soki bakali lisolo na ngai. Maman na nzambe na janvier. Maman na nzambe na février. Maman na yo na mars. Maman na yo na avril. Batuna na soulier. Totala na répertoire na ye. Maman na moto te baloba Yesu atika ki ete. Atika ki ete. Wana yo zana ndako zolamba papa na mosala. Baba kitabana na yote na kelasi. Kitoku wana ezwa bangote. Bashina mana bakila na Yesu. Mobali na jina mabana na bashina ma. Jésus, nous te couronnons ce soir. Prends la place du roi, prends la place du roi. Prends la place du roi. Oh, quelle prison de Dieu. Prends la place du roi ce soir. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi.
prends la place du roi. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus, prends la place du roi. Il n'a pas de reconnaissance. Alors il va chuter. Bandikou. Ramoni papa de Ningo Nazawana papa. Il s'aligne plusieurs. Yaumuna yo. Naoru babui. Naza tamingiti. Tango naza ya awa. Na yiri nzira victoire. Na kumi na victoire. Namoni mama moko aza kulela. Mama ngo azalaki na ba 70 ans na kanisa. Aza kulela vandi na se. Me batu pi batundiri ye wana baza kutala mama wana aza kulela me baza kupesa société ti. Nini butoka? Il suffit ou comprendre. Baza kupesa mama wana société ti. Na tuni na rubi bon. Mama uzakulela nini? Mama wana yibisenga rubi mwana na uti kuzwa $100 pa mwana msusu. Naza ukenda nangona ndaku. Kuna tila bana oyo naza kubukula kuna na ndaku ba crevaison. Crevaison yibi yango te za ugankaka. Babiruku yu babumba kaburi ya kandamu ndamu na ndaku. Na tila bana mwa crevaison bali ya kandamu ndamu. Mena $10 wana awa bami yibi ya victoire ba yibi nga 100 wana. Yango mwenga za ulela. Ba oyi pi batundiri nga baza kutala nga kabu. Natana bibi bon. Na ute église. Naza ukenda lisusu concert ya frère exaucé. Makambuka ya nzambe. Nzambe alundiri nga bibi sunga mamoyo. Na kuchiru buku na posi. Na zui $100. Na pesi mama wana. Tango na pesi mama ngo $100. Naza usila alu ba merci mwana nzambe apambula yo. Bandi kuna muna mama ngo bandiri susu kulela makati. Ngaribi oh. Mama metu sana victoire kubeti sanga pamba. Au kanisa ngande mtu na yibi yombungu. Yombungu si sang. Ngana zui sana posi na ngana pesi yo. Olio ba merci ubandi sukulela makasi. Yuba mama ngo réponse za upisa nga. Oh mwana soko mone na leri makasi. Naza ukanisa saya liboso soko ba yiba kiti. Nasa oh yo pesi ngande na communauté sangari yo. Mama tika biko. Yo ndio kuyiba ndeni ngana ukabila yusa. Nazana mwana nanga mukwa watu yina yi. Kuma ye mirati. Mais alinga tena beta li solo le miso batu. Esa za yuko te. À 3 placés hein. Donc na panga na vandaka. Tuzar quoi porte mi bali. Oyanga na porte ba suave. Ah on a ba fiancé te. Sikoyo mwana ya bazwavin azali pina ba ange moko kaka na oyo anga mwana miradi basakana ka bango mibali wana kuma ya Bernice sikoyo miradi azalaka na robe na ye moko alataka ngo nakauta alinga tena beta kisuru azalaka na robe na ye moko mutu arepasaka yango chaque dimanche avakenda église siko ngai nandaku nangana linga makamba fera repasser te na tiango te nandaku na tiango te pono nini tango na zanga mwana mke na kuli batem siko yo na fete nanga feste nangana linga kulata mutakena ku repasser ngwa tsiki tiango na kanda wana na place na yina ku repasser na yina na fer siko nandaku na fer izalate su miradi atali alibi oh funa repasser robe akepa ya Bernice alibi Bernice. Est-ce que je peux avoir votre fer? Je vais repasser ma robe. Bernice ayibisi miradi. Omoni nandaku na biso. Consigne pesana nandaku yo fer eko kubimati.
soki yo olingi kenda kozwa faire robe na yo epai na bino uya korepase yango awa apres kenda kolata robe no miradi pa tosikonsine ndako bana aye azwi robe akepa babernice arepase après buru baka ye te buru baka ye te ayembara moko ake alati robe na ye bandiku eleki nango dimanche ya lelo bernice abosani ayeba miradi nakoki kozwa bale na bino na bale ye ndako na biso miradi pa yebisi omoni biso na ndako na biso kombo na biso ebimaka te soko olingi okombola ndako na bino kende kozwa ndako na bino ye nango kombola awa après uzongi. Merci beaucoup. Seigneur des Seigneurs. Abena le banglais. Oh, toi le banglais c'est qui sont baillés. Bah on a le baillot bandé là, ok? Tell your neighbor, God is in this place. One more time, tell your neighbor, God in this place. Somebody can pray, Jesus. Alors balingala beta mololo kumisa Yesu. Balingala salango bien. Apamboli ensemble pour la journée de amen. Quand tu es anglais sangana na lingala. Amen. Quand on toque na osili sazala prier moi obina moi muke hein. Amen hein. Et ça qui fait les anciens comme ça vous allez en Afrique du Sud dans la concert moi je lui ai dit que alors bana biso bana kinsa ko bana matete ba poli ba kola na kolona. Amen. Mais biso bana matete tamara mto sala bana kinsa ko. Est-ce que vous pouvez encourager moi dans ma tête au thé vraiment dans la salle? Toujours ma soeur qui est soutée, depuis ça mon ingénieur na soeur qui est soutée. Ah ma cambo a soeur qui est soutée d'être aussi la femme. Olo, tikana yendela yo, tikana komisa yo we, tikana betela yo mololo, amen. Bamingi bakufi na tambwa lelo ye, naleki na nini zamba mosanda ye, komerite na sasa yo ba mololo nanga. De 2022 à 2022, les anciens, il y a double portion, double bénédiction, bonne santé doublée, bénédiction doublée, grâce doublée. Cette année, une grâce de vitesse,
le Dieu que tu es venu adorer est en train d'arranger le chemin de 2022. Azolo laba incident, ba accident, ba maladie, ba bitumba, azoti qui la yo ba victoire parce que 2022 tu vas témoigner. Quelqu'un peut encore bien acclamer le Seigneur. Bien aimé, nous sommes dans la célébration. Dis à ton voisin, célébration sont continuer. Tout ça va bien aimé, bah voyez, bah l'ensemble, toi la frère Clovis, toi la bande de ensemble, et nous continuerons parce que notre Dieu mérite la célébration. Alors pendant ce temps, nous allons écouter notre papa Wayemba Nani azalo kolayo Nani akosunga lokolayo Oyaloba te savoir devant nous rassure. Est-ce qu'on peut se lever et accueillir papa Franck Moulaja? Nous acclamons très fort le Seigneur. Nayo ki maboko notela mololo nayo. Bonne année, bonne année, bonne année, bonne année, bonne année. Zamba Pambola, merci mille, mon frère exaucé pour l'invitation. Kola Pambola, tu l'as dit que les soirée à Kitoko. Zabazo Pambola Bissou. Amen. Tu aimes les logos, quelques chants où il y a péré, tout ce qui a fait bande comme ce soir. Et Awena Kobelela. Ibanga Nana Mondele. Jipa Matuna Yo, Libosona Gate. Olanga ina mabe Yokamela mongongo nanga abondeli nanga Wana nako belela yo Wana nako tukola maboko nanga evana yo Yahweh ozali ya nanga Ubalanga makasi Makasi Motema nanga Ejali na elikianga Na elikianga Bele paina yo Yahweh Yahweh ozali kubanana Ebuyana makasi Otemanana Ejalina Elikiana Elikiana Bele paina yo Yahweh Oena sungami Bimotema Eyoki eseko Nakotona yo na jembo Yahweh ozali ya bato Na yo wanase Elikia ya ba pakolami Ozope panzambe tozeme longo katina maboki na chandolo Ayekomi pesa Otema Beoto Namboli Sanga Angela Nayo Yetena Lona Etuba Makasi
Est-ce que la Royaume a mololo à 2022, mololo à 2022? Ozali Zambe, Zambe na nguye nonso, likolo na se, bikela mina yo, nguya na yo, efani na kembone yo, abosantu bayo, pena bokutu bayo. Isukisi nyonso, ya bomo inaka, eko makakimia, tango na zana yo. Okitisaka moto netumbelo obakuna na yo bakufa na so embanzi menakuya Hallelujah Oembeli yo nzambe malamu Hallelujah Yaya Yesu totomboli yo Yahweh Hallelujah. Est-ce que la robe a mololo ya célébration ya Yesu? Bonne année. Ozali Zambe, oya konana. Satana kumapinga na yo kuya na yo Hallelujah Wachifulu kutum Shabana wani weyo Chilo bonne chimaki Yesu udish champion Salamu Nawe jawa chamae Jikupe jako jibuki Yesu udish champion Ayo
Célébration ont continué. Si vous appréciez, au tigagi loko, yoro qui est dans le besoin de Zalia. Nous avons voisin Kanazawa. Tu vas apprécier la célébration, on a invité pour l'année. Coquin d'été, si on a invité Tembesili, collège Sosaini. Pour 2022, Tembenos, les oscilles. Pour qu'on a vu une révélation, il y a double. Alléluia. Alors, toi, on a deux bien-aimés dans le biseau, vous voyez, mais dans Zambia, mon corps, a un poto. Le coup, la zone, on a podium, a zo peso onction, il y a des démarches, nous avons dit, moi, ici, en 2022, il y a un visa. Ah, Nairobi, il y a un poton et pour Narabilongi. Et pour Nagate, il y a un ça aller. Ok. Notre bien-aimé, il s'appelle Lorindo. Il nous vient d'Angleterre, de Londres. He's speaking English. Coming here in Kinshasa. Est-ce qu'on peut le recevoir en acclamant le Seigneur très 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 fort? Milolo. Nana kobete la yo lisolo moko. Nako kene vraiment na lombango. Soki lingana na ngai tenga mi comprendre kaka. But I'm gonna tell you tonight, you are the chosen one tonight. You are the chosen one. So I declare tonight, the God who brought you at this place, you bless your life in Jesus' name. You receive it. Receive it. In Jesus' name. Tala, yoka. Tango, yoka ngai. Eloko yoko simba motema na yo, yoka ngai. Tango ngana zalaki na Angola, posa na ngai zalaki na kende poto. Zamba salinga ngolo na ke poto. Makambo emane kotambola malamu. Ale pandemie ya Ebola ye, ebeti Afrique. Ya Marburg ye, ebeti Afrique.
tala tango corona eye ebeti monde mobimba yoka na ngai biso boye nga nazoyemba nzembo moko nazoloba na buku ya bomoi tala eza nesika moko te oyo kozala na sécurité soki eza na présence na nzambe te loba amen tala image ya baafrikain ezali kolelalela me nakoyebisa yo soki okei na Amérique du Nord bato bazobomana bango na mago na sud bazobomana tala na Asie guerre esilaka te na poto mpe masumu eleki eplasi makambo mabe bakangaka eutaka kuna me corona ebeti monde nakoyebisa yo kaka na présence na Nzambe lonama na kati na penepene ebale lokola nzete oyo elonami penepene ebale ata mbonge ye okokwea te na buka bomoi tala soki masumu ebetaka pota motema na yo soki mabe ebetaka pota motema na yo soki maladi soki chômage yebisa Nzambe abomba yo na butu lelo amen. Let's go. Are you ready? Are you ready? So I'm going to invite you. Stand up, please. Stand up, please. Stand up. Yes. Pepa, Pepa. Lift up your hands. God, God, my God, my God. Tala, yoga bien. Yoga bien. Pepa, Pepa, Pepa. Yoga. Songo eko tana, butu eko ina, ikolo eko sani pembeni, pepa kaboy. Na Afrika bako lela, na Amerika bako kufa, ikolo eko sani pembeni. Nasia bitu beleki, Europe masumu eleki, ikolo eko sani pembeni. Yebisa sabe, na ligi iko mbonanga, eko mama na boko, yabo moi pape. Wetse moko la mama, nazala na yo papa, nazala na yo papa. Yebisa ligi, na ligi iko mbonanga, eko mama na boko, yabo moi pape. Wetse moko la mama, nazala na yo papa, nazala na yo papa. Just like this, pepa, pepa, pepa. Yahweh, Yahweh. Siko yebisa nzamba bomba yo. Yoka. Bomba ndaga bunga teo. Bomba Yahweh. Yebisa. Simbanga naga kweya tege. Simbanga Yahweh. Yoka. Mabezo beta poti ya mutima nanga. Kana fongo na se. Maladi zobeta poti ya mutima nangai. Kana fongo na se. Bombanga nagabunga se. Bombanga Yahweh. Pepa, pepa, pepa. Simbanga nagakweya se. Simbanga Yahweh. Made zobeta poti ya mutima nangai. Kana fongo na se. Masumu zobeta poti ya mutima nangai. Kana yo kaka boy. Mabezo beta yemba. Mabezo beta poti ya mutima. Na fulete kana fongo. Yemba nanga mabe. Sobote. Mabezo beta yemba. Mabezo beta papa. So to mo ko yo sai mo ndze ko mo yo yeba bumbanga naga beba bumbanga yawe simbanga mana bunga simbanga yawe tagis mabezo beta pose ya motema na mende mana malanye zo beta pose ya motema na Chez Bissou Télévision, chaîne oyo ekokani na yo. Bozali ebele bokota l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote, bala nyonso ya Chebiso TV, oui malamu na mission na bino réponse à nos questions. Yande ko na bino.
napesi moyini nanga mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir.